Merci téléspectateurs na pesi bino mbote esika boza ebele branché de partout esika bozota la écho du théâtre émission socio-culturelle ozo permettre biso to découvrir bastar na biso na musala kitoko ba osala biso ya théâtre pe ya cinéma. Alors toza wana lelo na place à gare centrale bino mobota kande Kinshasa koma. Alors muto aya Kinshasa kala penza ko bunga la ezo akomia. Des gros bisous à toi, Père Petit Tsumbuba Sedinga. Et ce que tu as la émission, des gros bisous à toi. Merci à l'équipe technique Nazana Bango, Bazo qui accompagne José Isso, le réalisateur patron toujours. Yabeka Zadipe, Azawana, Sele Chamala, Hervé Timba. Et puis, donc, à Patana Régie. Na pesimino bambo tebele en tout cas c'est un gars vraiment ya kozasu na bino na attention na bino particulière au bozo pesa na émission eza émission zo le kana RTVS 1 chaque mercredi na 16h au kota la émission au rediffusion nango eza bongo mardi na 0h au kota la ngo ce qu'on raté yango obeti via TV Monde na YouTube. En tout cas, merci na bino so bopesi biso vena attention pe na bande konyo c'est ce que bozota la biso de partout. Alors les autres osola masolo ni na invité na ngai o boyebi Queen Mada via Kilo Monde. Na via tokobeta masolo ya nouvelle vague. Tokobeta masolo ya élection oyo ba président ya ANTPC bazo salisa kala mingi te tokoyeba nani nde akozala élu président pour que akumbela masolo ya artiste et comédien. Merci na Roi David Bikuta ici qu'on a l'émission très important. Merci na Papa Ndonga la si ya motema ya Maman Gracia et Maman Zizi Gracia disons. Merci aussi à Patricia Kisakisa motema ya Zeno Kisakisa na Liège. Bongo na bosanité de vos musoba. Yo yebika apesi masolongo banda. Alors nazo yamba invité nanga Queen Mada via Kilo Monde na ye penda tozo la sa beauté penda ya gare centrale. Madame, bonsoir. Bonsoir. Ndenge to ebisi bandeko na yo penza nde tozola kisa bandeko beauté ya mboka na biso ndenge komi. OK, beauté ya gare centrale. Bonsoir à tous, bonjour à tous, voilà. Via Queen Mada to yambio. D'abord via TV Monde. Eza kanisa ki posala ngo. Mais total qui open na YouTube belé total qui vit à Queen Mada. Lelo Queen Mada pe a se décidé à s'imposer ou s'imposer pe esimbi nango. Qui est derrière toi? Derrière moi, c'est toujours les bons dieux. Et ça même toi si mananga parce que même Bible manabiso tout ça un pas le reste est na contrôle Nzambe. Donc un pas na biso to sali via TV Monde et puis Nzambe a continué kolandela parcours nango et puis m'excuse admirateur nysto ba otala biso je m'excuse pour na banda na bandi vraiment pourtant que toza na tozo yoka moi pas ici les amis de filles na katia les amis de filles à Tobelisi Chantal Manito to Belisa Colis Ndongo Aminata notre Aminata de nous Azobele elle est un peu souffrante mais guérison bon, merci voilà bonne guérison à toi aussi à toi Aminata donc on est vraiment ensemble parce que Nzamba osala oya osala voilà via Queen Mada lelo yo différence osala ka ndenge nini kozala actrice simple na kozala président mouvement ils appellent ba charge nini kozala artiste simple to actrice simple eza bien kozala présidente eza na makambo ebele moto akoki envier yango to bato musu bandai ko to bandai ta musu kolobake nazala présidente lelo mais eza na makambo ebele eza sentiment na komi présidente nana ebiso ke eza sentiment parce que eza na bato derrière yo il faut obunda par rapport ya lakisa bango ya malamu kolongola bango ndenge mususu akokozala mona moko ayaki déjà azana moi comportement na ye alinga mingi kolia na batute alinga mingi kozala na batute mais yo il faut longola eloko wana loba na yeke biso ana nouvelle vague to biso ana lisanga na biso esengaka tozala lisanga c'est-à-dire tozala liboke ya yo eza yanga eza ya yo oyo muninga lingaka te na kosala te oyo muninga lingaka nde na koyi kosala de même na ngai donc eza soko komi président
et comité présidente au kotisi au bakisi mikumba moko ya makasi. Et puis même na démarche na yo il faut tant aux tambolo otali pembeni otali lokoni ozotala est-ce que nazo tambola bien, est-ce que sika nazali naza dini ya kozala sika naza, est-ce que ça dit eza on dirait mutu moko ozalaki professeur nani ozalaki toloba élève okomi professeur. Ça dit faut les tamboli na yo place na télé mais que je suis na ko télé mapé awa po na nga na ko télé mawa et ba ngo chez la vita yemta lo barabi Queen Mada nongo zawana total la rayo so to monika mwambe babiso sopa biso parce que tozana kati les amis de vie donc to lingela ko na bambe bate to lingela ko nde ozalaka otambolaka aliment naza mutu mais koza la présidente ezala makambo ebele alors. Merci téléspectateurs na biso là je salue mi gloire Luzolo na Paris, pourquoi pas Emilka Kabolambi aussi na Paris, ba gros bisous. Na bosonité Mandela Mukonda na Lukapa, ba motebele sika bozota la émission. Puis ni mada kota la vie groupe à nouvelle vague, ba départ ezala penzate. Na ebité secret na wezaka nini ofuta ka bango. Kaka conseil to bolingo musala kaka ndesala ke bavanda. Eza bolingo plus ya musala bazalaki non ba fan na ngate. Parce que bato bayaka mingi na ba groupe aza fan ya président nde ayeli na groupe mukola ko vanda amoni président ba lié na ye a comprendre que na message na ngana déjà donc na kena ko luka sumutu mususu mais bayela d'abord bolingo musala tant ba koti na musala to sali famille to komi na bolingo na ba moko en fait na moi ba matea on a pesa pe ba on ba pesa po ngai na zela ka te ke ngafo na pesa. Merci na permission José Iso le réalisateur partant le bito télémaka ka Queen poto la saboter ya mboka na biso eza pe mabete parce que to ba congolais quand même. Queen Mada tozana yo ndenge ni via TV évolution via TV na ABC bino na bokasi ya neti na paradis impossible. Donc vraiment merci na ba admirateur nyonso basala biso confiance o bazo continuer ko pesa biso confiance. Merci Alain Benza, merci beaucoup et de très gros bisous. Et puis DJ Sam Mamona parce que Mikolo en France batino so ba yebike soko za na manifestation na omoro songolo obenga kaka DJ Sam Mamona yende DJ ya solo ya ko animer na fête na yo manifestation nyo sadi ye a occupé batu ba invité ba sepeli babini tina suka vraiment merci mada ozomona te bande ko pe mingi ba reprochaka bino ke mabanga pe bomaka busala mabanga pe le moko ebebisaka na éviter za ndenge nini. Oui c'est vrai mabanga ebebisaka soki eza mal emplacé hein soki o emplacer on mabele tinga na ebi déjà que non son na jouer soki batu nanga tellement na pesa bango valeur à makasi pona bwaka il faut kota na kati ya histoire et sens on comprend et sens parce que tant on est une ère nazo ki likanisa rosala via TV parmi bateau basenga kinga oba eda kingai o balingaki na travailler na sala via TV monde et ça na papa Roger Boutabuna mobali motema pe makanisa mami to pese mbote belé mbote place azali donc aza parmi bateau yebisanga nde na bokeli papa Roger est-ce que sonné mabe non c'est-à-dire mutu faut yeba ko placer mutu yeba ko boire mutu na sens par rapport ya valeur aux opesa mutu wana par rapport ya respect ya musala na yo voilà. Merci ba téléspectateurs alors Queen Mada tozawana mbote na sima oluwa wa bloc kadena babi fimbu na kabinda mbote belé mbote na Zeno Kisakisa de Deda yo yebika coach nanga Tommy Mukondolo compte YouTube. Merci beaucoup parce que boza ebele branché de partout et c'est car bozota la école de théâtre autos banda qui na vu à Queen Mada première partie. Alors les autres ça deuxième partie. Il y a biso to banda qui na yé comme ça to solango to parler na yé sur élection il y a ANTPC. To parler na yé aussi sur nouvelle vague Elkin na El Luanda. Na musala kitoko zo sala biso vraiment bambo tebele na roi David Bikuta est-ce que zota l'émission oyo pourquoi pas na bino nyoso bozota la biso de partout vraiment na linga kabino makasi alors le temps pour biso tozwa vie ya Queen Mada na ye ndeto ko ba ko animer émission oh madame bonjour madame
to yambi yo esengoza ya biso. Merci. Pour continuer na yo deuxième partie. Il y a émission na biso. Lobby to salaki émission première partie, tozo parler sur élection. Queen avis na yo eza nini pena na élection o tango zo talango. Lecture nini zo sala sur ça. En tout cas nazomona désordre eza makasi. Désordre eza makasi na élection na biso et le banango Nicole Kabakaba na France a lobby via bon raisonner. Bozo voter mututé oyo abandoter misela bino ba taxi na coin avant bokende de tournage mais bozo voter président alors tant bo voter président wana eza bozo obligé ya kozala mobiliser et puis il faut boza la confiance peu sûr ya président au bozo parce que biso ni bozo to voter raté hein neti président Masumu azaka yemoko michaka 3 mandats aleki 3 mandats michaka yemoko to aleka en élection te to voter été loté yemoko misalela ka michaki na yepe na ndenge mavwange ye na ndenge mifungisi ye mais biso to bon en fait na profiter ko biso pesa président Masumu merci par rapport à Kambi biso parce que kamba artiste et comédien c'est pas une mince affaire et ça vraiment musala makasi et puis c'est pas donné à tout le monde azoki tana ye akambaki biso azaki na biso Tina lelo na ndenge a décidé parce que yem to a décidé que non ape mananu mutu mususu azwa afongola mutema azwa décision ya solo ke atiki mutu mususu azwa parce que ce que ezaki azolo bana lolemo atiki mena mutema na posa kotika te là c'est autre chose kaka yemoko président Masumu bango moko ba ye kaka te mais bango moko na comité sortant ba lobby batie article moko na balobi mutu oyo asi a travailler na gouvernement oyo utuko leka aza isuna droit de postuler te mais na kamwe na moni président bod a postulé c'est que déjà désordre plein et l'eau élection que désordre eza penza na ndali boso yango wana parce que ceux qui ezake na ba oyo ba zalaki bango pe bazana ba on a droit de postuler pourquoi président Lomba postulé te. Pourquoi président Lomba postulé? Parce que c'est directeur et secrétaire général, il y a une TPC. Pourquoi postulé? Parce que président Elombe nous a yebi biso. Biso to yebi président Elombe. Mais c'est vrai. Président Elombe yebi biso to yebi. Pourquoi papa Kodi a postulé? Pourquoi postulé franchement? Na profité au pesa moto nzambe ya solo prophétesse ya solo Gina Botosi, vraiment Gina Botosi, bah très gros bisous place aux Alines à Berlin, bah très gros bisous. Tout ça bunda, ce qui va te voir le bac non, et ça, bah comédie besoin le bah pourquoi ma comédie ma campagne besoin ça on a des ordres bandana nous na comité sortant. Bah on dit bah bandana on a des ordres. Ngai ponanga, nana ikolo bah Ernest na bina soutenir. Mais yo kuni mada to yebi déjà qu'on a un candidat dans la poche aux autres tambola nae aux autres de la cam kolongo ke otia libaya OK ne ko voter nazalaki na ye mais na sou convaincu oh nandeni a trahir ngate ye nga ni a trahir ngate mais na komi sikoyo na ko banga posa na ngai répondre na ba critère te même pas kuna na to comité posa na ngai ezananu ya modéro s'il vous plaît na micro ya Manitou de la presse nazo loba à haute voix yakana nous kopesa biso la biso ba projet d'avenir na yo eza nini pour te soutenir yo président nyonso avant to mais bon ça là qui déjà ba réunion kili na fikine pour nous soutenir ye ko nyo zalaki nazalaki na ba réunion mais réunion ya suka walinga pesa biso ba projet d'avenir na ye président Masumu bengi alobi bato baleki na émission ba fingi ye akende nanu réunion ekatani moi réunion ezate alors ti lelo na tozongeli réunion te na uta ko benga ya modèle na ebisa papa to na besoin to sala réunion o solo na biso ebisa biso soki lelo o l'équipe président na biso o sala nini projet na yo eza nini place Masumu abandeli awa place asukeli omoni tozana bureau te tozana bureau te tozana ba makambo belé ba kotisi na kati ona pona ko benga na batu mais parce que tu sais tango tali na ba critère ba komi oya kozala élu azola a une TPC bureau sûrement aux on a bon on a poche pour ndimité a TPC za na caisse on a poche oui ba a une TPC za na presse na caisse te biso nouvelle vague to na caisse et lo relekela na chorale ba na caisse mais a une TPC bureau munene comité nini oyezo kamba ba comédien association munene kamba ba comédien munene ya mboka bazana ngote bana bureau te ba kutu même pas na caisse pardon
donc eza pasi alors moto wana fois ça na poche na ye c'est que basana makoki bato yango na ba candidat nyonso oyo batie libaya namoni président Bodo azali président na ba critère wana batie balobi il faut moto wana azala marié est-ce que président Bodo a marié en tout cas je ne sais pas il faut yeba yo journaliste yeba te bino yeba sous ça beaucoup de polémique depuis makambo déjà comment salir biso non parce que non il faut bino ezo salir bino te mais bino bona parti pris bino ça ba tu ya fiston sai comment c'est fait toi tu peux dire ça parce que ngai attends na soutenir fiston sai na ko voter te Nicolas tata zo soutenir a ko voter te mais à quoi bon siko ko voter te mais ozana loko eleki ko voter eza micro na yo ya onde kosala ba chez la vita basutuka ba biso que no via tala biso tolandi boye na via TV Chantal Mani tout tala makambo lobi yango boko voter te mais na lobi boye ngai lelo na kokamwa parce que président Masumu azoko kota biso na kata makambo wana biso presto zelo côté toza na kati tozo tala bino ndeni bo sa théâtre na bino parce que oh bozo ça des théâtre biso presto vandi to ta théâtre na bino nezoleka parce que moi la première personne on a yambaka na émission nanga ba téléspectateur tellement pour que to beta lisolo ya élection ezaki président Masumu yemoko alors na yambi fiston ça pourquoi comme problème et puis bozo ça ce problème muto yambi fiston abenga modero ko yate abenga bodo ko yate abenga aleka emba ko yate mais finalement c'est quoi ça aleka emba nazo ko banda lobe banda ko loba aza candidat asa candidat yebi yebo utanda ko mona papa na yo te peut-être yako kota na sima na nga na bimaki donc eloko nga eleki langa nazo comprendre ba mbongo ekomi yango fallait ka botika mwasi et non comprendre pourquoi bolingi mwasi te makambo ebele zo sema soki Londres lelo zo telema po Queen Madarene mère azawana mwana mwasi nga na mama nebi cuisine nebi papa la mukara air nini na la muse air nini po sukula kene musala nebi bana fona kipe ba kende classe na yebi po na mwasi pourquoi bolingi ba ambasi bakamba binote mwasi azana motema o mobali ya kotikala kozwa ngote banda lelo ti lobi nakanisi nalikamna olo ba Clément denga contredire ngate na Londres to mame milinzemba Mosa tous pepele ya mbetolo motema pe makanisi ya tous pepele ya mbetolo ko contredire ngate na mamna oloba mwasi ayebi mambo ebele pourquoi ba telemeli basi vie nakende ko poster ngaku na vanda na ndako na ba yeko zonga kende ka ko postile kende nakende boyo yo za marié te oh nana yebisi no so na bimaka ndako mona mbali na ngate ndiseke na marié te ngama mo biba bona ko sa mobile ata yo moko sikoyo donc n'est pas maman chaka sa marié te maman linga za marié ote yete problème minusco finalement bolingi banani bakamba banani parce que ponanga même ba candidat ba tie so bitozo apena nu fundo ponanga baza okoka te président Bodo ndenga zana aibi ata siège na ngate nanunga ngayo nanunga ina parce que critère pas zali ke muta ko faza rassembleur parce que nga naza affilié na NTPC mais président Bodo ndenga zana aibi ata siège na ngate non logique des choses ayebi siège na ngate au lieu na ke notanga no ba groupe ya sika oye botami lobi mais ayebi siège na ngate ndenge na évoluer na groupe na nga président Bodo ayebi yango te président Masumu kutu na groupe na nga na réunion na mambo belebele abandai ko ya wana penza na zo applaudir na ebité ngeni et puis conseil na opesa na profiter opesa conseil et le ba wana malobesa ya ngate ya papa Roger Butabuna motema pe makanti ya mami Mutu nyonso oyo akozwa chance ya kobima président na biso s'il vous plaît ça l'effort au collaborer na président Masumu parce que mona mobali wana azan expérience ya makasi elingi lo bateke soki lelonga na ozo mamba ba dollar na pete et na négliger mutu wana oyo asia akomaka atangisaka mwana avant ngai donc conseil gratuit bozo ngo à la légèreté conseil oyo bozo président Masumu lokola conseiller na bino soit privé soit na kati ya comité na yo nga na ebité en tout cas bo raisonner na likambo wana. Merci beaucoup, vie a été claire. Bah téléspectateurs bozo talabiso otali émission on a RTVS1 okotalango susu na vie à TV Monde obeti kaka école du théâtre okotalango mbote na Mandela Mukonda na Lukapa très nécessaire mbote aussi na Zeno Kisakisa ya Patricia Kisakisa moi ça pembe na Liège mbote na Mafi Botamba na Cotonou motema Alexis Kaimbe ba mbote belé vie akuni mada lelo to tika to beta na l'histoire nouvelle vague muke parce que ma élection et ya kande ba mnde makaya lo ba pungu mvanzi eza pena mvola nganza eza kande makaya lo ba pungu mvanzi ekoti voilà vie à nouvelle vague elle Luanda et difficulté na ozakani tu sais des fois tant total ka pourquoi ça la kinonga ta na Lubumbashi te nakana ngate
na matadité o ezaki okozona au transport facilement okomi mais yo selengo kaka Luanda mboka o bakotaka na pasi. C'est ça aussi problème nanga ya ngwana mais nazaki na chouette parce que Angola ezaki na besoin ya musala bazaki ba artiste ya kuna bazaki vraiment na besoin ba s'inspirer ba binsao ezakati na bango et ba senga ngangu mbalebele na prometaka na eko tala na eko raisonner na bengi ba vie nanga ba Bosco Boble le vieux là donc yé to benga ke muta kala aibi mambango et camarade moninga ya James et Charlie 007 il y a solo James et Charlie 007 au kato ebiwana donc bango baza ba conseiller na biso aibisi biso abi en tant que Kewankulu en tant que prêtre na masolo oyo sala groupe na Luanda pe salo bien na sali pe groupe c'est vrai que mboka Angola eza pona okenda eza pas pona visa mais eloko liboso na sala etant na sali yango na sali comité na comité wana yango nde nazala te mosala ezokende bien yango bozomona fifi mien d'appétit mosayebi secret lole moazate Zouloir Kozi le capitaine de l'équipe azate Bronli Toussevo bango nyonso baza na Luanda donc bango bakende ko renforcer équipe ya Luanda pour na mosala ekende malam donc ceux qui le nzamba sali grâce visa na ngai c'est bon nazokende ko travailler na nga sans problème na mesani déjà mbote na papa Ndongala Sia motema mama Gasia Ndongala Sia oh là là loba liloba moko mbote aussi na Siva Panga Mau maman la Jemima Elor Siva Panga Mau maman la Jemima Elor papa na mami Swami ma copine du cœur voilà. Merci ba téléspectateurs na biso tozawana numéro na biso ezawana 084 39 52 762 obengi biso oza mobimba et via kunimada lelo otango talaka ba fille ya théâtre basi o baza célèbre disons na télévision en tout cas ba jo mingi basala bino pena confiance te et tant ba osala bino confiance te queen ba o mona bino kana to anu mosa mutu nyonso et ça la bino ni yo personnellement nga personnellement ça la nga pas si parce que il y a des femmes mariées aussi oyo azana e moi asala ne ko théâtre te asala journalisme te mais nanda libala so de connaît hein basali donc lingolo bakate ke faut biso ka ande bato ba traiter biso de moins sérieux et ça na bato ba ofinisa biso o ba otambola mabe bazali n'est-ce pas qui makobo na ndibite ko contredire nga donc et ça na bato ba otamba mabe mais il y a aussi de vraies femmes oyo ayebi ke nzoto nanga eza temple la Saint-Esprit nafanda na mobali nanga soki na sina bali soki pe nanu abali te akofanda na ye ti soki nzamba sungi apesi ye mutu yo muna na ndumba na boulevard abali te abali pe avandi na libala na ena selema te esalemaka donc bato batika retraité biso ndenge batraitaka biso batika déconsidérer biso parce que soki nazalaki ndenge bato baokanisela ndenge batraitelaka bato mais le nouvelle veille ekosala 15 ans lelo te na kamara ba grand garçon na kamara mikolo ba mama mikolo et tout donc ba pesa biso ba chance ba déconsidérer biso te to ba ndeko na bango to ba mama na bango to ba sina bango to bana na bango ba pesa biso valeur auto mérité et ça la biso bien na ndenge kaka mawete ye moka lobaka na Allemagne mawete alobaka bivia nga na sala ko confiance mawete de nous na kati les amis de via mawete ye wana na ba Silas et tout pourquoi pas to pesa pe lelo ba bonne guérison na Aminata, notre Aminata à nous, Aminata Kolis Ndongo, donc Aminata, bonne guérison, place aux Ali, nous avons Sungayo, au se rétablir, nous sommes bien, donc ambiance wana to zangayo, voilà. Merci beaucoup, mbote na Betty Chula na Paris, mbote na Devos Musoba, on a gaffe propre des dedans, mbote aussi, et pas na yo. Mbote aussi na Chaïbi Ndanda na Paris, na Bosante Perpétine Tsumbu, Basedinga na Paris, en tout cas, mbote belé pe na retivi boboto voilà. Kuni manda siko otango olobi bongo, bande konanda ko ba comprendre déjà que bozaka na deux personnages. Siko deux personnages wana yo personnellement au différencier kango ndenge nini pour que oyeba ko mipe sa valeur place au nyoso zoleka. Ce qui naza na scène na via, ce qui naza hors scène na kula, dona kula. Naïba c'est la différence wana. Né na télémi na boulevard awa na télémi en tant que via la magnitude de la presse a interviewé via. Ce qui kara micro na yo okangi yango. Na bimi awa na komi mbala moko kula. Na longwe na makambo na mususu na longwe komi mona ke naza artiste na répondre na micro na longwe na komi ndenge moko na bato nyonso s'il faut na zo transport na kepe na zo taxi na ke. S'il faut na tambola na tout type muninga na senge pe pardon. Na batuti nga pe na olobo senga pardon te donc na zongi lokola mutu nyonso mama na ndaku mama ba Jericho mama ba Rich mama ba Ivan
Maman ya batu nyonso, pourquoi pas Yaya Manassé, notre Yaya, et puis il y a Inès, Nzamba sa la grâce, tout ça poudre, et toyebi ke Nzamba za la ka si mama lobana biso po si mama lobana po ko kisa on voilà. Via Queen Mada tango zota la théâtre na biso lelo na Congo. Ba Nigeria ba ko envahir ba télé. En tout cas ba Kinshasa pe Congo pende ndimi bango. Parce que mutu pato bimsa mbongo na ya sombi pe sedake na onandako. Ba Tanzanie pe également. Oh bino bozo sa ba film kitoko mais mboka moko te bazo ko interpréter bino. Bon, on a peut-être question, on a un interprète. Il y a des chaînes que je ne regarde même pas. Si on a des chaînes, on va valoriser, on a préféré à côté la montée. On a un salle à valoriser. Même Bible sur le bâtiment, il faut beaucoup de madame, aucun zélo, on a peine à 15 zélo. Pour tout ça, il y a donc. Comment on a cause à la Congo, on a mal aimé dans pourquoi? Biso tant DVD na poto tant ezote kama 40 €, 30 €, 20 €, CD et te kama ba pirater biso ça ba nigérien. Rectifie boboto fils ça j'ai contredire ngate. CD et so ba to pirater biso ça ba nigérien. Bato libanda ya mboka na ba congolais biso moko mais jamais nigérien a pirata nigérien. Nigeria pirata nigérien te so amoni na TV bolé c'est l'image na bango sans problème bako yé pa na bino ti bo futa bomba taxe na bango mais biso ke ndeko luka espace na télévision ba biso $300 $400 au futa par mois pour na gagner nini. Donc on se comprendre que non congolais est un ennemi congolais. Mais parce que bino neti théâtre bota bo visa plus libanda bobi libanda ndele sa bino makasi ko le kambo mais kasi yango moni ke to komana biso ba fanya libanda to landela bato na biso libanda to landela bato na biso libanda to landela ba grand frère na ngamoro yanga pena ya propre nani DJ Sam Mamona DJ ya solo na France wana so manifestation ezali ba James Charlie ba bien ngo manifestation ya solo eza na France okobenga DJ Sam Mamona bato ba kolala te bato ba ko fêter net tout na film bato ba ko fêter sans problème. Donc merci encore une fois na Alain Benza. Je suis vraiment reconnaissante, on est vraiment reconnaissant. Na mam nyoso yo sali pona biso to oyo zo continuer ko sala pona biso. Merci de tout cœur. Merci. Via Queen Mada lelo soki papa boyi osala musala oyo. Okotika la productrice, okobanda ko komaka ba film ou soit okovanda na onanda ko lobi pona nga carrière sinon. Ce qui papa a lobby que non, lelo na lingi sous-souté parce que Bible zoloba, l'homme quittera, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce qui papa lobby que non na lingi sous-souté, carrément na tiki. Papa lobby est sa chef ya famille. Papa lobby, femme il faut être soumise. Donc na oyoka o papa loba mais na rosenga e papa na tika la tana ba na reproduire nouvelle vague et koku faté parce que groupe oyo na salé en na suyer ya fond nanga. Au moins na bene ko soki ne tournage ba futi yo $300 na zui $50 na olia na ndako nanga. $250 et que na nouvelle vague. Na profiter au pesa Hervé Aurore ba très gros bisous place aux Ali. Très gros bisous na loba kango na miso nzambe nouvelle vague ko kufa boyete. Donc ce qui papa le que na osali sustain na komi ko produire nouvelle vague na komi ko koma pour na nouvelle vague na ko continuer ko pesa ba yude nanga nzambe merci to sali via TV Monde via TV wana eko kufa te nouvelle vague ko kufa te donc to continuer ko sala misala to continuer ko lakisa musala na biso na public et malembe nzamba yebi place na zo mema biso donc ezamo pasi po via zo mutuna e avant de sanase ezamo pasi. Merci ba téléspectateurs na biso mbote na Mike Makema le big manager na Lubumbashi mbote aussi na Edo Poakaba meilleur ami na Lubumbashi pourquoi pas na DG Papi Seoul na Lubumbashi ba mbote bele via Queen Mada tangu ova otozota la théâtre na biso lelo na Kinshasa yo personnellement aux actrices ya mboko ozo pesa ngo chance nini ozo mona évolution eza ou bien baisse eza na quoi nini nazonga obeta pena lisola beste parce que ngala vie na ngelo na yina na meka nga omeka te na vina na linga te na liamba moko donc na linga obeta bena c'était côté beste mais na linga ko interpeller comme ça artiste moko na moko tele ma place aux ali na kwa na yo bokuta na kana ba matanga bo valoriser plus matanga et c'est normal parce qu'on n'est pas des amis on est des collègues. Voilà, donc na kwa na yo yozali valoriser musala. Si d'abile les José de Londres place yo pozali. La PC moté. Ah oui, wana na Allemagne wana na Charlie Malula valoriser pe musala na kwa na yo. Ba uti ko fungula Ramada ngana liaki mais est-ce que bango pe ba liaki na ebité. Donc
mutu na kwena yo valoriser musala ngape na kwena ngana valoriser musala to ça l'effort et le roni truko ça pour sauver musala na biso lit na biso ezala wana to banda ko se créer ba problème entre nous et ça tant importance importance ezali na kwena yo ni no ko sala pour musala kende bien ngai na nouvelle vague na tia ballet na théâtre parce que nous c'est ça culture tokei na ballet tokei na théâtre production ezo simbela koto na su groupe tokei yo pe côté na yo te koto mikolo même bato to na ba groupe to benda bana matoi via kwini bozana ba effectif ebele na ba groupe na bino siko bana ngo ba viva ndenge nini mabanga kaka koyeba na kaka na batalibanda ou bien bokatela bango pe mo eloko so ekoti tokatela bango leti biso e pa na biso na yebi ba groupe msunde ba fonctionnalité mais pa na biso soki kaka ekoti mbala moko tozokata tozopesa soki kaka ekoti mtu na mtu azimwa caché na ye ake afimbi na côté na ye soki kaka ekoti mtu na mtu azimwa caché na ye ke na soki ezokota te sala effort luka créer lo ntoko sala po ekota via kun mada na mikonanga bokumisaka nzonzingi bobo yango bokumisi YouTube bobo yango lelo mutu na mutu akomi na chaîne na ye eza nini c'est impossible de voir YouTube parce que tu as la majorité de chaîne bango donc c'est que tu as YouTube donc tu continues à commis sur YouTube tu commis ça yango tu boya nzonzing te biso ku tu contre président Oazoya a postulé par rapport à Bundisa nzonzing on a beno mato ki to kozwa te makasi oko boya nzonzing ndeni ai ba producteur batongi ba immeuble bino bozaka boy problème est mukolo yo pe kotongeza mabepe te ba producteur ba on batongi na tangu na bango soki bango banda ko kosa biso problème te soki banda ko kosa biso te bato ba moni ke ba producteur batongi biso to tongi te basali nini ça avant tout mona ke no ba producteur batongi yo yela biso idée lokola ba producteur batongi bino botongi te bino banda lelo banda ko sala bobo sala neti mutu te titi kalo banda kala banda avant banda production banda ko sala na abanda ko sala na ye mbala batama media abanda kana déjà ko sala avant banda production ce que sera somminé na banda ngana le baneka tongi na théâtre on se comprend biloko wana donc il faut te ba ko sala la différence des choses bazali o ba ko tonga la bango tam sona musala même bible zo bate muto zo mériter a relier la sueur à fond na yeti asali musala na yeti a foutu yo caché na yo soki aki apambola mina ye aki atongi est-ce que ça problème et ça problème te muke o ya yo pe lisusu bundela ngo pe côté na yo tonga mais biso poto tonga ça moi passe mukie parce que ba producteur na biso banda kala avant bazaki na bana poto na bana poto kuna banda kina ko sala miso banda ko sala miso banda ko sala pe ba cop ozomona ale tant ayeko 500 na oya koto yo etongi bredo mais ce ko biso to vivara na musalo pirate pendo ki congolais lobby na pirate ka muninga la ngai donc makamne so yeke ndeka na ndenge moko na ebite na ndeka mame do yango ba boss ventrier na luka pardon na ebite solution ka po misala ngo ekendaka moi bien ba honorable donc na ebite bato baza besoin de soutenir théâtre to tchaka ba numéro na biso pour na bo soutenir biso spirituellement moralement physiquement ce que moni ko soutenir même na mbongo na sengité mais ezapé ma BPT même na conseil pe surtout na conseil c'est très très important ngana tchaka numéro na wana po na exposer ngo pour rien te benganga vie à place au jouer ma bé place au acteur na yo a jouer bien te a jouer bo azong sibo net compliqué vie privée na ote non et compliqué te mutu nanga a comprendre vie nanga ye bien ondeza donc a mesana nango bongo sans problème ote na bato bazotala yo de partout un très gros bisou et pas il y a ndenge ka ezala Manuela Mugonda allez nécessaire wana masola Mandela Mugonda wana masola lukapa donc les nécessaires. Des très gros bisous na batutu balinga via Queen Mada les amis de via on a nomona chez la vita na omona na omona Clément Dangi na omona na zomona mbala moko Manuela Pelenda na zomona mbala moko Aminata de nous Aminata bonne guérison Aminata Colis Ndongo de nous na zomona mbala moko tout est grâce na zomona Rachidi na zomona Mawete na zomona Babette donc bah très gros bisous place Bozali. Numéro de téléphone comment comme tu n'as sans oublier te. Eh au bois qui est sans oublier. Oh là là. Donc voilà donc Patrick Poison en Afrique du Sud Roger en Afrique du Sud de Bikarane to Sololaka Warandoi donc to lingaro mingi pona bongo et puis binonios tout à la cara donc numéro na biso so mbobenga biso 00243 89 64 80 531 089
0043 89 64 80 531. Donc Batutu Balinga vi à Queen Mada, Batutu Balinga Kalamanitou de la presse. Abonnez-vous s'il vous plaît sur YouTube via TV Monde. Sur le côté canal YouTube via TV Monde. Mbalamoko au s'abonner na yo sans problème. Kuna ozana problème te que nata la TV na banate. Kuna bêtise absobe la raté, marama pamba pamba la raté. To sansira kabiso moko nanu avant eloko kota na YouTube. Donc abonnez-vous massivement. Merci beaucoup, madame. Merci, Via Queen. En tout cas, tant que vous faites ça, comment attention, opportunité, nous disons, il y a Kotika Obande, Kosala, Oya, qu'on répond à l'émission, et ça, Kabiso, bien, merci beaucoup. Merci, na Binono Sobotala, Kibiso de partout dans le monde entier. Et Mbote na Nathalie Manitou, la Queen, Mbote Sikozota, Biso na Russie. Joyeux anniversaire à toi, Laetitia Luamba, Balobi Biro, Yaya Nae. Et en tout cas, Nabino Nyos, Emile Kakabolambi, bah, gros bisous, na Migloire, bah, gros bisous, na Roi David Bikuta, Mbote Belé, na Sima Oluwawa, Bloc Kadena, Fimbu, vraiment, bah, Mbote Belé, na équipe technique, nous avons travaillé na bango. Merci, au Bengi Biso na numéro 084 39 52 762 aux Amobimba, Toko Solo en tout cas, et puis aux Anaposo sa manifestation nayo. Aux Anaposa Basaïla va couvrir manifestation nayo. N'oubliez pas de nous appeler avec ces numéros et qu'on permettre de couvrir manifestation nayo. En tout cas, tu ne serais pas déçu et qu'on a bien ma casse n'a permission. José Is, le réalisateur patron de cette émission, voilà. Mbote na Mandela Mukonda na Lukapa, Mbote na Binonios na Gloria Chamavu, na Binonios Bota Abiso de partout, Yannick Makela, na Bosanité Racine Sunda, leader na Bango tout. Mbote Belé, Sika Bozota l'émission. Oh, alors, Tokoutani, mercredi 16h RTVS 1, mardi minuit 0h rediffusion RTVS 1. Peso kolingota langonde bande kono sangambo baka avantage. Otali yango na via TV Monde. Kunande esika oko talango penza nengo lingi ti oko s'abonner bo s'abonner massivement pour ko s'abonner na bino et ko sala biso bien. En tout cas, on est là pour vous servir. Au bengi biso na numéro 1 et ko sala biso bien. Merci na fidélité na bino bo pesa kabiso vraiment to komi na suka. Bye bye. Tokuta.